Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona binoye yo mwana muluba bota mo mulubo ka sentiment et na profiter na pesa encore mbote na le big boss à papa Sebo Mutombo depuis allemand mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Dzunga otete la ke mafumbe bambote na bele bele siko zwami na l'homme ben v Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville ya Malines bambote na vraiment bele bele soko lingo de fambongo contacter Jean-Marie Mubenga vraiment à côté de son bon est vraiment papa solution quoi. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka kana droit ya koyeba maemazo leka Kishasa makambu poto makambu vraiment moto epela kaka partout zaye réseau ningana poto zo ningana vraiment moi pas si bandeko balandi na biso ya Congo Tek Tek TV liso na biso to yenango vraiment lelo eza pasi pena mawa kotala lolenge o mibali bazaleli bandeko balandi ndeko na biso ya mobali moko azana Canada bandeko balandi ndeko na biso wana azana mwasi na ye baboti na ye bana misatu na bana misatu wana tuka mwasi ayaka Afrique te depuis bakutana na mobile na poto nande baboti bana misatu en tout cas ayaka vraiment Afrique te muta ayaka Afrique trop eza mobile wana ya Canada avant na Ottawa so na bosanité bandeko balandi papa na biso tinda yaka kin awa ndenge zaka keno nazo ya kin acha mwasi moko ana kin na Kinshasa na mwana mwasi wana si baboti bana mibale azana moko ya bébé na maboko moko wana azana 2 ans ba mibote la to ba chaque fois ya ka kin ndenge zaka keno na ke ba projet na kin na ke kotonga ka ndezalaka ne bana poto ba ya ka kin po na koya kotonga po toza ba bantu nous sommes de noirs, il faut normalement tous on a toujours namboka na biso, nous sommes des africains, il faut tous on a toujours namboka na biso bandeko balandi. Ndeko mobala zonga na epe na mboka, mais ko zongo ya zonga na mboka, magato ako sala ba projet o ya ayela ka aw. Atzo mosi atia na ndako botisa bana mibale bandeko balandi. Et okoma flat na mboba ndo tonga na Kinshasa na Yolo Nord et Sili. Tango Sili moi si pe amoni pe ba vidéo ka ndenge saka inauguration ya flat ne mobile ya kikin bani ba inaugurer flat moi ça bi bon dépasse net ya koya lisusu kin boy j'espère déjà et c'est Sili to comme ce ko tata no makamu susu projet nini to kwa ko sala bavanda ka une année bien peu boyebi ba fille Afrique une année déjà au monake azomona clarté mobile azoya lisusu te ba pele komi vraiment moi passe ndenge zaki msu mbongo boye moi passe papa mobali ayeko mwana mwasi ake na famille mobali na ba famille on pe ndenge bazala ndenge mabete boyebi mwasi na bima mwana bino azala mwasi na poto na bana aya na ki na présenter bino mwasi mususu malgré tout abala ki était matche na ndako bawote ne bana boyebi mo pe conseil to pesa na vie ezaka bien makasi bandeko balandi ndeko mwasi akie na famille wana alors bien en tout cas et comme téléphone numéro na zo benga ezo le kalisute atiki ngana bana na mona inane yango oyo zo mona clarté ndeka bazaka na famille bazanga ka mutu wa mabete bandeko balandi ndeko na bango moko mwasi ayebisi ndeko mwasi zela ngana zo pesa kutu nazo pesa numéro mwasi na ndako tozo benga ye yo ilobi na enga pe na koloba na ye mama na biso wana vandi
ezalaki deja na tongo bavandi papa mobali mpe akei na ye mpe mosala batikali na ye mpe na ndako ndenge ezalaka journée wana ezalaki journée na ye ya repos abimaki te mpo akei kosala bandeko balandi amoni telefone esone kombo ya semeki na ye wana boyi mpe ta yamba ayambi semeki na ye bisa abi eske okoki kopase ngai yaya ti alobi mosa nimero ya na ero azaka te na ndako papa mais faut benga ina nimero ya ne ote lokola aza te ça tombe bien nga na bengaki yo nde mpo nayebisa ye ye biso mobali no mwasi atika ana kini atikaki mpo alesake nini biso nde tokozwele charge biso nde tokosala boyeboye mosusu kwa ocomprendre tani nazo comprendre te mama oloba la fille ayebiso ye non il faut comprendre zela kuna pase yo mwasi yango aza awa abotisi mwana bato bana mibale awa ekomi ina nazoniata suma kona kini te eloko te depa tina mbongo deja quelques mois passé azotinda su mbongo te komba benga ye numéro wana elekaka su te boyo semeki na ye wana azwi telefone apesi ndeko mwasi wana mpe bino moyebi babiso bafia ya kinto wana bacourage moko non mama soko oyebaka te tozalaka mibale soki oza na bana nga mpe naza na bana na ye mibale awa en tout cas soki ayebisa ye atindela nga mbongo ya bana mpe naa na mposa omone na kini kwa bakati telefone botala nanu place tozokoma biso mibali oyo bozoya lelo obali mwasi okomisi mwasi lokola mo eloko na yo moko boye ya kosakana mpo na nini soki mwasi apermettre yo ya kini yango baso bazaka soki mobali nazwi dako ya kini ata ndenge nini fo asala miracle ya fourmi il faut aya na ye kini mobali akoki kokita ye moko te na Kinshasa fo aya na ye baka na réseau tokondana bango te tolobake basi wana zu eleki bazosala bo bazotia mibali mal à l'aise non ye projet oyo papa na biso ando oyele na kini biso nyonso toyebi ke na lisolo na biso na ebandeli abandeli koya kotonga flat ndenge ezalaka likambo na likambo ezalaka na ntango nango ezalaka na suka nango bandeko balandi flat esilaka te esili baprojet presque ye ando oyele na kini esesili il faut vanda ti abana mpe koluka abana mosala kuna abana kokotisa sikoyo mbongo mpo deya babimisa ye mwa trop abana kokotisa mbongo ekomi ke mwasi wana bandi kobenga yo oyelaki mosala to oyelaki makambo ya kolinga mwasi ato kolinga no mwasi mpo otiki mwasi no aza na ye mosika olongona no mampuya noki okomi na niveau ozola ye ndako botala na ye oyebi ke okokende na ye mosika to kobala ye te pourkua mibali ya poto baza boye mibali ya Canada nga alinga bino te na ndenge mabe te bolimbisanga nalinga bino te parce que bozalaka bescro bahistoire mingi nga nayeba na mibali ya Canada bakaka toujours bescro mpe baa na kindumba ya salite tala niveau tokomi mwasi alobi abi darling navandisi mobali ayebisi nga lobi naza na short 16h ekomi o mpe baza kuna baza bana baza na makila oyo baza na bango na ndaku naza na short soki okoki koyede ngai oyo epole ngai naluka mpe nasala baoyo wana mibale wana baza wana nasala bango démarche bakoma awa obokola bana ngai na mwa mwasi wana esili tala mibali ndenge bazalaka yo ndimi mwasi nini fini ni akishasa kondima apesa bana na ye bazwi bango batini bango bakepote pa mbanda awa yo bapromese oyo banda kopesa ye ke ndenge ozobota bana obo nazokende nazodeklare bango bakolanda ngai tokokende poto tokosala bo tokozoma yo ndimi fi wana kondima apa ono fi wana to wana na kano ya mama biso ndaku to wana na kama mama na biso wana pena ya ndaku wana pena mwasi ni na kondima ke abimisa mbongo na yebake bazobengisa bana mbana na Afrique bana baza teke soki baza aza bana oyo amibotelaka ava baya kokuta aza mikolo ba oyo aza wana ndaku sava oyo baza pena ya sika ko baleki ya ba oyo aza bango na ndaku mpona nini pozoloba ke soki omoni ke okopesa nga mbongo te na moni tokabwana wana ekomi nini to bapo bolingo na ngana oyo ezala il faut sala bozongisa boyo non mwasi abi darling na boyaki
na ese mieux vaut divorcer mais pas na rotine lombong na nini na kosala yango te so ezaki ke na apprendre yango na munoko na yo moko na ngena comprendre oyo ezaki bandeko na onde babengi nga mpe bapase nga mwana mwasi wana na telefone degré ya humiliation oyo bango bapesi ngai humiliation ezaka te ke soki bozomona na nde boye moto asali likambo bwa humilie ndo bengi yango humiliation ata na telefone moto abengi yo abandi koloba azoganga na nini ya bato eza deja moto azohumilie yo abi na boyaki mais quand pe non koloba non mibalo bazaka oye na Afrique oke na Afrique po yo sa makambo otiki nzelo yo yelaki ata kutu yo ne moto saka na posa ko balango te bako na ba voyage nyonso ya sala soki ndako wana ezoka bango 3 ans 4 ans pona kotonga ngo ye pena baki ye pena nde sisabidimbu ko aso tika pena ya tika ta mibali nde bazalaka na mingi pe ko bere msu pe to ko konene nga pe la ko konene na papa ambiso pa mate biso ba fia Kinshasa dès que kaka nena zoza na mbala poto na zoza na ye to passer na déjà nuit moko na komi dana ida zemi na mutu baza bongo yango faut yeba ko raisonner ko envie akate koza prétentieuse te za mabe eza te ke pozo bima mobala poto po yoza la bien faut comme kana niveau ozwazemi kozwazemi kobota na mutu eza assurance te nga banda lelo ti lobi nga ta mobali ya poto ngai na lobaka ngo eza eloko mo ekomela nga nazala na papa mokonzi na Kinshasa boye na tikala ko penser te ke nga na kozwa nazwa zemi mpona tika na benga na apprendre na téléphone ke nde naza boye naza na zemi likambo za ntana ngo mwana za bénédiction tala lelo ba angelu ya batu ya nzambe bo pesa bango pasi Bino ne bolinga ke ba fa Kinshasa komi kaka soka sana mobala pota ko bida na idea zo zemi azoke ne mamba mo wana ne ya ko ko luka kisimo ya mbango mo zake deke ka kusana mobala zo zemi pona nini eza liba msupe ba botse mote bana bazana bango bien baza mobala za heureux moi ça za heureuse mais ba fa Kinshasa lelo eleki ko welisa trop d'avance ne comment lekela bango otikali na coupe ya bana mibale po kasi mwasi wana nda boyi na ina mbongo na ye mibale bomona ba ka otonga nina lakisa mbongo wana ba ya kana ngwabo omoni jika mwa otonga mbongo wana bino ka saye za ye to présenter lupango mo boka sol pango na za ye te moi ça me soit pese ka responsabilité na respect za na papa bana abi papa yo kita Afrique ko tonga ezaka mbongo na bango te biso ba fi Afrique vraiment il faut talongola ka idée wana ozi mobali mombo mama puna za boy na boy ngo so zemina ina okanga masolo mba moko yo ka ba histoire te njika mo aboti sa pena fi mo aboti sa ibane ebeleti le bana na ba telengana ba Kinshasa aba histoire ne ze belé patika lo mona poto ngote yo ka so boy oboti na mbala jika ne sa ke amemi yo poto mbala moko musopa ko balukela ayepa yibi obana bakena bango si l'histoire non na yesili ba fia Kinshasa ba lekisi eloko eboma pe papa oyaki kotonga mi vandela ona famille na yo ona famille moi sinon so za posa biloko ko lia bala melo na famille moi sinon famille moi ya na famille na yo poem so moi somo na penako mobali apota zwele ndako bina boka sona voix normale za bolingo te ala na sous commandement qui si balesi le ba tendresse di binga na raison akepe mama chibola na mo wasali makambu poza normal te yo na mosto na ndako bon lo ba ke ba problème so ndenge za to kona te ba o ba yaka ba zweli mosi na kin ndako boye bon eza ça départ ya baka mais neti na ka oyo mo yebike azana mosi na ndaku baza mo pe ba jeune couple ba usuko bala na bango bana na bango nanu yo po lukaka ucha mutu wana elo zoze e ya mama za erreur ya mami baleza posa mutu consentement mutu il faut na bota lisusu ya bongo o condamner nani po mona pe ba famille ya tonton na biso wana ba exposer ndeko na maona buzoba paso ba zeba to ba raison nga pena na famille bon nga na kotalisa yo no zala zoba
Non, mon clair, toi, où est le bot à mi balé dans Ndeni. Et comme ça fait une année, mon bal a zoya tezo salabote, zozon sabote. Peu aux exposés de Gonayo, au Bengi Mossan de Gono pour raconter n'importe quoi. La réalité, il y a pas de éviter. Absolument, on a mis un bon mébino qui n'a pas dans un amour, ma fille va en déco n'amant en moi si. Et tout ce qu'on confondre ma cambou, pardon. Eh, il faut toujours attendre, hein. Il y a la connaissance. Et ça bien. Tout le monde a complexe. Et ça bien ma casse. Au complexé, le côté au complexé, moutouté. Au moins, on a rébellé comme on a fité. Et c'est normal. Vraiment, t'as là nous degré. Il y a mis bali n'engue basaleli. Maman la biso na mambolingo conseil au PC za la raté. Le gars le bac so boyaki. Libala o eboti bana bakambola ngote. Na ebité. Salara o ezo ressemble yo bon. Na batum suso ba kolinga ko aider na ba commentaire ba aider parce que abi mon bala ça déjà libanda. Bon cho libanda. Pour que sonte lukelanga moyen na sala mbongo ndambu lukelanga pe moyen na lukana na saba démarche abana na mibale eh yango moi ça on a famille na zamba to bengi sa to oni to mbongo moi ça na kende la poto zalaka ya yo to ni les hommes mawa trop. Merci beaucoup to comme l'émission déjà na suka analyse na biso oyo na linga na lobaka lelo na biso na biso yango wana mo analyse mke na sali. Bon, le cabo est de connaître son dans commentaire pour place wana vraiment nous avons battu son rôle bani et là vraiment passe. Merci beaucoup dans le Big Boss Papa Sibou Tombo, merci beaucoup dans mes titi moi na si ma caméra. Boss abonnez vraiment belé et cause à la bien ma casito monani hein bah check. Comment check TV. Yasiba Mutombo. Comment check TV. Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo. Check mama. Yasiba Mutombo.